Bandeko nanga ba Congolais mbote na bino bipai binso bozwami. Ezali bongo ngai colonel Jean-Paul Epenge, porte-parole ya mouvement du 23 mars M23. Nalingi na confirmer bino boye. Ba combattant na biso ya M23, une grande partie tozali bongo na territoire ya Rutshuru. Je répète, général Makenga na une grande partie ya ba combattant na biso ya M23 bazali bongo na territoire ya Rutshuru. Mais tozali na territoire ya Rutshuru na position moko inoffensive. Toza ko bundate. Ba makelele onyo so bozoyoka na ba réseaux sociaux ezali bongo ya lokuta. Biso mouvement na biso M23 et signaki ba accord na gouvernement de la République, tozali bongo ko soutenir président Félix Antoine Tshisekedi. Tozali ko zela bongo pona application ya ba accord o to signaki le 12 décembre 2013 na Nairobi. Soki bozali koyoka nungu à gauche, à droite, que bato M23 bazali ko attaquer bato na Rutshuru, tozali ko bundana bandeko na biso ya forces armées de la République démocratique du Congo, ezali bongo lokuta. Mais tozali sur le territoire ya Rutshuru. Yango communication na lingaki na ebisa bino. Yango communication mouvement na biso pe ezali koloba. Merci beaucoup.